Bonjour, bonjour, bonsoir. Na ba fan nyos ya DKM Flash TV. Ba fan nyos obalinga rado ma boss la poule gamoko c'est les leaks. Bonjour na boss nangai, mon boss on a linga mingi papa malamu, papa ya bani belé David Kanyama. Bonjour na des États-Unis. Bonjour na cameraman nanga Iberstar mobala mwindu. Bonjour na sima caméra. Ba fan nyos ado ma boss bolanda nanu si j'ai nanga lelo. En tout cas vraiment si j'ai oeza moi pas si mingi, eza vraiment ma passe ya makasi. Ya makasi si j'ai nanga lelo eza mibali oyo bazalaka na desserts. Mibali oyo bazana desserts bazo faire souffrir ba fille. En tout cas, si je n'ai pas de navanda ki babenga inga peka na téléphone pour na ba pesa ngali kamobo ekomeni ndeko na biso mwasi ba bisinga do mayo tellement le bara bien bat balanda ka vraiment zola biso non si j'ai o mekana kotia na chaîne na bino bat temps ba olanda ba commentaire na bango et ko ça va vraiment bien. Et ça ndeko mwasi moko boye a kutana kina mobali na ye kandenge zalaka mobali amemi na église na ye kota sambelaka era memi kuna pasteur alobi ke na ndenge bolingani boye moye boye bana nzoto ezate ti bokobalana esali pe mobali ayoki me mwasi azaki moi trop na posa ya nzoto mwasi akei et comme c'est moi ça beni mobali mbula boye bakuta na fo mobali memela e camarade ba vivraka et benti moi temps et yo sala ke babalana babala ni bandeko na ngai libala pe salami mwasi na bota te mosa bota te mobali pe abota te babala ni et comme jour à nuit de noces tant que comme la nuit de noces wana mwasi na mobali bakoti na chambre mobali alali na pantalon pe ya jean et kanga seulement ça simbie que oh tikanga non a fatigué tel ka mamba fait moi ça comprendre bon tellement ça fatigué ya wana moyen pe na sala eloko ezate bavandi na mobali balongwe bakomi na ndako na bango mwasi akanga aka mobali alingate et au sala jour moko boye mobali akeko sokola musabelo na mobali nanga bombaka eloni mobali nanga abombaka moi ça y est na sima malembe komi koto mobala banda sokola apendi pantalon na akimi nango mosbali pa ndo yebate mobala so sokola aki ozo pantalon boy pantalon ezate abeleli mwasi oyelanga lamba na comprendre te pantalon nanga so pe ko na sebo na ebite me yelanga ngo mosabi na mona nga na sete me na oyelo ka lamba mususu moi ça y est mobala ebite ki moi ça y kama malembe pour afongoli douche mama akoti ya kokamwa bandeko na ngai moi ça kyokuta mobali na ye azana desserts azana certes à moi si ana certes à mobali en plus certes à moi ya ki mobali yango ya mukie okute ko sala te loko morote et ko botsa moi c'était et que ça la coûte l'euro morte attaque tout le monde ba jeter bandeko ya passe les sous les années moi c'est un amoni bongo émotion wana moi ça ina ndako bamba ni bu a ko kalisu tazo elekelié mobali aye alandi moi c'est na kata ndako a koti na cuisine azumbeli achubi mwasi bolingo libala ya 2 semaines bandeko mibali oyebi oza na yo bongo pourquoi ya okende kolinga mwana mwasi ya bato yo mto yebi okobota te en plus oyebi oza na défaut na ona nzoto oza na desserts ndeko mwasi ye wanda na minute oyo aza isusu invité nasalaka émission nanga moko awa nalobelaka basi ba pasteur oyo balinga bana basi ava ba sanzoto na mobile ne fo balana yango tozongi soka na makamba ngo ba pasteur bo conduire ba itinéraire so ba balingani botika bango na ba yebanaka mo sa yeba mobile nanga azana mesure alikata ndenge nini mobile pa yeba mwasi nanga katsel bolo neza kuna ndenge nini
mais bino bozui bokomo pekisa batute avant mariage bokoki ko passer rapport avant mariage non ce qu'on tente de commencer lelo azangi vie na ye likola mobile ya des sexes likola mobile ya des sexes bandeko eza vraiment eloko moko ekomi epesi passe mosa yo lo ba vérité aye ko yebisa batu vérité déjà na se ya liwa era lobby ale akati mutema kufi mobile akimi koto mobile akima ki bakangi ye nyonso eza nini ba pasteur bozotinda batina ba erreur tant bozoteya emsu yo pasteur oyo zoteya mwasi ke bobala ava bobala na bokuta na banzoto te mais yo na mama oza na ye na kati ya ndako emsu bobima trop ava bobalana oyo ezalaki ka mwa sujet moko ya moke na ngai nayebisa bino bandeko na ngai ke bozala bolingaka te bolingo na bino bato mosusu babanda kokotindaka bino bapaster baza bato lokola biso ndenge yo oza ndenge ye mpe azali mabe na yo kolingaka te mabe na yo nyonso be problème nyonso oza yango ki oyebisa paster na miniti o ndako ya paster ana babuki yango babuki mpo ye ataleli mondimi na ye atali pasi ya moninga mwasi mosusu te obosala mpona nini te azwaki mwana wana ya mobali ayebise ayo ozolinga mwana bato bobalana estce oza bien ando tune bamakambo mosusu o papa na mwana ya mobali bakosolola asali yango te ndeko mwasi aperde vie na ye aperde vie na ye mwasi azalaki na ye na posa bakutana na mobali asangisa nzoto me mobali nde aboyi mpo ayokaki o paster na bango alobaki siko na minute oyo yo mobali wana na oyebi deja oza bongo nzambe apinir yo vraiment pa o ake wana aza mwana bato vi na yo kati yango na katikati oyebi na yo oza na desert na yo koki kobala kutu te mpo kobota te eloko moko te mais oki ondima obala mwana bato ya mwasi mpe bapara na ye mpe baza mabe ya mobali mpo bango mutu babota mwana na mobali bango mutu bakolisa garçon wana bayebi badefo ya mwana na bango en tout cas esali vraiment bien te bandeko bosabone kaka na DK Flash TV bozala desi te bozwa babiloko ya bien edoma bosi la pulga mokuse de lix bozwango vraiment bozala desi te bafani nyonso adoma bosi bosabone kaka bosabone epa na biso awa topesaka conseil ya makambo nyonso ya nyonso sujet nyonso tu oyo oza nango so opesi toboya te remarque pe toboya te remarque pe toboya te bo continuer bo s'abonner bo za décider bo ndozo ka ba biloko ya bien bo zo ka ba émission moko ya bien ba pasteur botika na okosa kabatu botika vraiment loko wana botika okosa batu bozo kosa batu trop tellement ba yebika dadi mutu abandolanda kaka nayoka o dadi alobi mais tande dadi amemi mutu ti da po ya liwa parce que zaki dadi aloba te mais batinga ba stade mo se dan nga yeba ke mobile nga comment c'est possible na senga kenzoto aboya comment nga découvrir en avant mariage mais tellement dadi mutu aloba ki bayoki ka ya dadi naloba mosala nzambe toki obongisa ngo te so tosali boye tokosala mabe so tosali boye tosala tomona bato ebele babalana mpe aza na zemi bapamboli mpe libala na bango esalani esalelo te botika bapaster botika koconduire biso na baerreur yango nga nalobaka na nga ke na préféra na nga kwanga échantillon na préféra kwanga échantillon oyo ya makasa wana ya mosusu yango kuna ya kati eza mwindu mosusu eza ngai mosusu eza mbungi mais oyo échantillon oyo batiaka likolo yango nde kwanga oyo ezalaka ya kitoko ya pembe oyo bato balingaka yango pene bateke yango batiaka yango échantillon yango batiaka yango échantillon yango nayebisa bino bandeko na ngai bopréféré na bino ko mwasi oyo akozala ke bolingai na ye lelo ayebiso abi te tobima na biso lelo wana nde bomona ke lelo ata bobalani na bino oyebi deya kati na ye mpe deya yebi kati na o ya nde mosusu jamais okoki olinga mwasi mo boye nanu kutu boyebani te oki obimisa ebele mbongo no emiso balie mais mwasi yango emiso kasi na eza na ye kutu bien te emiso aza badefo mo ya makasi kutu na kati ya nzoto ntango obimi obalie okoma oregrete mbongo no nasala ye bongo mpo na nini
Ah, Nzambe. Bon, na mesana on en sait casse, on a l'émission, on a reçu ça là bien. Au moins, nous allons un souci à l'isolo oyome. Na seki kaka. Na seki pas. Na ibsa bino ka bolanda na bino chantier ça là bien. O ba moni bo ni avocat mo ba ote ka ba kati on ba to les chantiers. C'est qu'avocat bien de yango wana. Bande kona ngai bolandaka mingi ba conseil à Doma Boss la poule comme conseil de l'X en tout cas boza décider na ba conseil na ngai boza décider na ba émission na ngai boza décider ne loko moko ya mabe ezalate bo nyoso to ezaka malamu mais na bossa na te na lo baka boss abonner na DKM Flash TV boza ya boss David Kanyama boza décider ba biloko bien bandoko takaka boza ka bomona ka bando kuta na babilo moka ya bien ya mabeza la te en tout cas merci na ba fan nyonso Doma Boss la poule kamokuse de l'X merci na bino bo s'abonner bo kota kaka ba ba suggestion na bino et ça nga pe bien ce peut voyer qui remarque na bino et ça nga pe bien merci beaucoup to kutani lisusu la semaine oyeya boza soka biloka sika merci bisous bye.